sit na bino ya bana mboka bolanda yango malamu eyambaka baartiste ya gu eyambaka baartiste malamu eyambaka baartiste avenir à tous les internets nyonso kande toloba toyaka TVT mpona bozoba toyaka te mpona kopesa bainformation ya bamusicien na biso bamisien bozoleka na bamusike li nazanga moto naza bongo na Sarah oyo aza danseuse ya Fally Ipupa tomi kosola moki wambo etali orchestre ya Fally Ipupa avant tuna banda émission wana obe kopesa mbote nanga epai mo boss Mike Lokamba mokuse ya talo bon séjour na lokapa bisiko ozali bambote na ngai epai ya Anne-Marie Dibenga motema die Dibenga 5 ans de silence bambote na bino ebele non pesa mbote na ngai epai ya invité nanga. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu qui tourne ma case pour na président na Fally bambote beli sikazali donc tala ba santé oyo ba teinture oyo so yete mawa trop. Ouais. Merci beaucoup Sarah. Boni mouvement, boni album toko c'est kendeni. Et qui est très bien ma case bon donc et n'habité tika mkiba kumubeta na kati l'église ta album toko et tika mkine ba kati na kati église donc ke bazo beta nzembo ya Fally potondima kité na niveau ke ndepe toyoka ki donc ba donc eza boye Fally akomi boye botasko le to suki wapi tembesili moi bino mosko tembesi to kota na boîte do dégâts oya a dégâts finalement sko to suka wapi. Donc merci pour notre président nga wumela mbote be sikozali kende ka ndongo ke biso tout landora na sima na kolono wana papa et ça là ba bien makasi vraiment tembesili boni ba production boni makamno c'est kendeni. Oui ba production est qui est bien tala biso to travaillera trop to voyagera pas trop donc et moi na qui les empêche moi passe Tara Sarah comme d'un troisième passeport déjà on a lembi avion dans l'avion comment sous moto te commandé pousse Tara pousse bon et moi na qui les a rebellé la production est belé to lembi donc président habité sur ça sunine na habité nanda ko mondo ba Sarah okenda wapi tenga te faut ta président Fally pour musala ndi to sa musana biso eke bien mbat ba se penango yango isinga ke to voyageaka isinga bien donc banzembo na biso simba kaka yango va voyager belé dans les 17 adja to ke no to ke mboko yo nino bon le boss mboko ba pays africain ouais to ke claiming te ba production penza eza ebelé makasi ba Cameroun to kende ba Gabon to za déjà wana na ba Zambie donc to ke ba voyager ebelé makasi moi le bezate pour eza tellement ebelé. Sarah, combien d'années déjà na orchestre na biso là combien d'années? On a fait déjà 6 ans. 6 ans? Oui, 6 ans. Donc il y a 7 ans quand la dame sur mon suicide d'année déjà 6 ans aussi 7 ans. Il est fort. Si au sali na orchestre Fally pas toujours za danser na orchestre wana ba ben loni ma be o ekomela yo attaque aux moi si on les kana TV tous les temps 6 ans 7 ans déjà et ça déjà c'est beaucoup déjà et pas nous maman loni ma be o ekomela yo o mona ki okotika kobina o mona rotika TV loni ma be o ekomela 6 ans sali. Bon le ekomela nga ma be eza na ngwe belé te eza ka mo muke na ko lu bakati malam te fona lu ba même ma be o keno ke komela nga. Bon, Eva non se copie mingi te za quand on a côté moment qui n'a pas 15 ans wana donc pendant 15 ans oui ba 15 ans banda ba côté album ni na côté na power na power donc premier clip ya générique ya French Kiss na banda wa donc na ku Melford donc non moi mkiotinda ku OK class au moi ba ya mo bobi ka bango tu ba ya donc ba tindo mabe ba gangilo mabe donc mo na kanje mabe tina tika na ngo bina musique on eza na ngo passe ya bo nga e mo non tina ba classe na ngai ne répétition bo o mo na ke yo le ka boy sala boy moi mkina bango nyonso kono ndo mo na ka ba mabe on e mo na le la peine rap e baba musique ezala rande boy yo pour beta li solo un jour ke boy mon ba parce que ça qui ka bango wana mais ne na koma na ngalelo normal ba mabe mike ba pipi mike zanga na honte entre biso ba fille ngake les angate ba malamu pezanga na honte kime pezanga te bon et comment na ngono so normal na comment trouver normal pour na souper no moi qui te na col déjà il faut ça na ngo de tata na maman fune bandenge ya ngoni no kende na ngo. Oui merci. Ndi baloba ba danseuse baza bandumba ba danseuse ba fille mo légère ba danseuse baza fille mo ya bongo selon yo Sarah se baloba bon bisika yo zali oko répondre bongo ni
Bon, et ça là nga pas si so bolo ba danser, ba bandumba, ba danser ba film légère, ça là nga bien té. Pourtant to zaboué, nga na famille nga OK non oh non bo soto ibi non Nzambe. Papa na nga ibi Nzambe, papa na nga ba man nga maki aza asuste akufa mais to za famille mo boy, biso ba na mama Maria. Batinda na musala ote donc bandima ngote pe baboya te na sala ngo po parce que na kesala buzoba na ba buzoba na famille te toza bandumba te kando zo mwasi na yanda ko keno asepelisa rayo ndo alam karaton a bongiselo be kande pe biso ba danser to sala ngo nitinga pe na sala na tongo na lamu kina bongisi musala nga na sali bobo na bongisi ndako na biso na pangosi na sali bu na suki bilamba papa na suki basani rekoki na kena répétition na zongi na pali ke bandumba wana soki bandumba ba danser mon so batanga bakala bona fing ba ser na so kala te mais mususu ya ba lelo pe baza ba bibi sa réputation na biso bazali azoni musique na yaki na musique po a bulisaka alukani ba mibali ba baby saka biso réputation non ba danseuse pour atanga te que danseuse mais batanga ba danseuse donc c'est que biso tout ba danseuse mais toza bonté so ba approcher biso hôtel que non sara zara ba danser fali bazara ndenge nini ba bandumba to bandumba te wana penja bo mona réalité ça la bien toza bandumba te quand naza na bo naza ndumba eloni la seke naza ndumba te lote. Merci beaucoup Sarah, pour la réponse. Sarah, na ndemo za la boy so vandi mobile pena aye vraiment avec que Sarah na posa otika kobina na posa na bala yo okoma mama bana ngai. Réponse des années. Bon, ça là non ouais to kutana ba kwana pe belé mi pisuma ba vente ya kosio ka ke no bala yo tika ko bina o kutu botika no ko bina pambo fandi no pamba bim. C'est pas escroquer ouais. Oui, ba escroc ba belé. Oui parce que déjà ba escroquer. Non, ba escroc ngati. Non ba escroquer na c'est tout ça. Te ba escroc nganote. Jamais no escroc ngati. Mais to kutaka na ba dans ba tamo que e koma kite ke ezo salama. Ba escroquer ngati o ka ke mo ba proposition mo ka izala non boy mo me ko landelo non te oza lokuta nga ko isanga mutambo pamba te mais soki ke non libala boya ngote na mwasi na koma na age mo be non kwa so bina te président nga ata komi na age ni no emba osimba micro papa lutumba yo wana ata osimba ta komi no beta ta na parler o beta kaka papa lutumba yo wana to mona te mais bobiso ba fi nga danseuse na koma msina ta mota ko simba ngo be no ko to tema na podium pe te c'est que libala el kamango na ko luka on peteka na makasi na luka libala te na miso na sona musala na nga président nga za posa na nga pena na posa président nga na posa pe musala na nga soki ekokisa mingonge beti nyoso ba pesa nzambe l'homme propose Dieu dispose même chose on na kanisa nzamba kanisa te soki ekomi na boya te libala boya te. Merci de Sarah. Dengue au coma danseuse boy, ndo coma danseuse boy Sarah a dansé 6 ans 7 ans déjà na ki danseuse. Pas bien ça la kondeni, ba parents ne ça la parents ndeni ki na boti mwana ngai, mwana nga mwasi. Abando raisonner au sama kamususu le komi danseuse. Et ça la bango ndeni ba famille bientôt à mona ko obi na TV et ça la bango bientôt ndeni. Et ça la bango bien ma case. Ba sepela. So que ton a fait na famille ba bimisa kanga. Danseuse na ça zav. Aya dans le tchaka fait la nimanso mo yo saranate ta tchaka fait mo pelo yenge mo yo sarama ya dégâts et ça la bon bien on a le baki ke batinda ngate pour na banda pour bina ajoute na banda bina âge à 5 ans âge mo ya mukie ça que moi mo obina de bonne fête na le pan photo zo ka mona na mukie bina obina penza que no telemisa mikolo ba mbongo ya makasi pour na banda bina non église na ka joisa na ka noirit na paroisse Saint-Paul na banda wana pe na banda jamuki yango ba moneki te non na lingaki ko bina trop na mo muki na âge ba 12 ans non ki na ba braza am sou marié ba invité mo ba ki fête na kindo kandi batandi na bina kindo ba bengi singa tina braza na kina bina âge muki na kina bini kuna na zongi kabon ba boya te pona ila ba mpe malheur na ndako te na ila ba mona pe ba okape ba réputation na nga mo ya ndenge ya mabete pos non na se respecta ba ndeko na nga ba kansa na nga papa na nga pour que eza passe eza difficile makasi po parce que po batika mwana jeune fille osala musalo to sala ki danseuse o po lo maka
Bande s'exposer na podium de babina kama mibale belé boy eza passe mais tema ngamoko na yebi onazali na yebi ke naze sika mutu moya munene mutu bajete na ko bebiso na no bebi sa réputation pour watanga ke danseuse ya fali c'est que no bebi sa réputation ya leader na fona se respecter famille na il y a mbongo ba ke oui moi no sali musala ni ba falon fona zaka danseuse de la suki ndaka libala ana Paris kotoza foni wifi oui danseuse na biso na harmonie tindo Nicaragua on a pe kanaté a okindi c'est que biso toza déjà ni lo moya malam kota président Fali et toi liwana yango iso sangisa biso tu elanda biso place tout na banque comme so privé so boti mwana Sarah boti mwana mwana aolinga kuma danseuse atake yo mama na ye ozala pe danseuse makambo komelo bona makambo surtout bino ba danseuse bo bokela bino maladie babakela basubumuna makambo belé bozana ba valeur te oboti mwana mwasi aolinga kuma danseuse conseil ni opesa mwana parce mwana nga kuma danseuse na ko boya pe na ko boya pe te ponga emsumo temo nga na zana yo ko zana mtima na te emsuma kam sunga mundi na supportande na boya emsu yo zani oui ko no taliseka no talisa ino suko ke musa no fozala boy conseil ele kanyoso babi tokobota bana no ibeli mais mutu mutani éducation mutu ana façon ya comportement te que ça maman obini ngo gérer bana na ko boya te na ko ipe ko boya po tokuta mama kampe belé babuzo bébé ba pota biso makati to sa te be mission boy au moins mutu mususu dans parce que non Sarah au sala qui bien mais place faut que le baboy le ba qui boy bongisa il peut-être d'assi mo za non ndenge o le ki ba ningoza lo côté de za na bébé bablu moi bon sous moi na ko supporter ta super no mutala fingi donc et ça m'a bien et ça peut bien ko et ka façon na ko éduquer na ko conseiller na ko talisa musique ndenge zalaka pour que so na moninga mo pe na suki pe no ba ke nganzamba e binga no suka bien na musique peut-être que n'a pas fallu non le président na fallu azara bien asukara bien pe akendara bien pe ngape sara na lo bango ke no zala bien so moi na nga sa musique na ko pe ko boya me na ko boya pe te po no talisa ka nde vi no talisa ndele zalaka Dingo binabu danseuse ni na opena a sepelisa opena peso posa o koma danseuse danseuse ni o a sepelisa ko petit lelo pe o mo soko bina na tevo bi afuna bina ka lo kwa danseuse ni danseuse a sepelisa nga Sarah wera asala nga ba bien force ko bina ba bien makasi ta to zala biso mi balé bana miki biso mi balé camarade na ko camarade wana ndeko camarade Kama na kuzo za mbote be Sarah la Eslandola mama la Jawara ye penza na Rich Mujinga ya Robino Mundi président Robino Mundi Rich Mujinga batu pe bon pe basala nga ba bien vraiment tala que oui c'est bon ni bozala bo bino pe ba danser bozala pe na ba rendre bino na bino to mona ba misi ba ba rendre ba na ba bino pe danser bozala ba rendre bino na bino to bozala pe bo vandi o ko benga danser bo yaka na so kerse bo yaka na so bo yaka o sala pe bo pe ba rendre non to za ba rendre te kinga président so fali ana rendre na muntu to batunde ba lukile kende rendre po ba nsu ba succès lelo akoma pas succès fatala atanga kuma fali lelo kuma mso le ki TV bo il faut émission etalama faut autant à fali pour balanda bi que ça bon est normal comme non lo ba non kosa te ça bon ba mission mso ma pe fali ka fa critiquer fali te mission état la maté ba olanda te ba pe ni no bon ba no ki tanga mo point fali mo ke pour basani balanda ça bon tout ça ba problème te to anda mo biso to landa ne président msa zala ne ba ndezi msubo so ne so orchestre msubo so la bino oui ba ne sim so la na orchestre ni biso so ba danser ya wazi quoi ba miko ba mimi sexy ba libo to solo laka ba anya ba nani ba danser wera ba tanya ba Sarah ba chouchou na mabelo ba shida to solo la très bien ba Rich Mujinga très bien to solo ki to solo c'est normal quand il faut solo bon na banzela na nga bazala te bango tuna ba o batika na ndenge mabete banzela na bazala te non bokuta na te to na bo solo to na bo occasion yo kuta na te to na nzande na pete to kuta na rapete na passant pe to kuta na te banzela na bazala te ndenge mabete ni bo sala bo bino bino ba danser est-ce que bo sala pina ba réunion na bino to bo sala moi caisse na bino mo bo sala bo sangana ka so bo problème sur danser moi je pense dernièrement danser moi ko ya faire hôtel au coup la maman
bosangisa bambo bozala ba kesa bino entre bino na bino ba danser celui qui nous a su di kamboke botalie bozala bino ka bino ba danser to ite ba biloko ani zala te zala kana ba orchestre na biso moko biso to s'organisera non biso ba danser fali ke to zana mso chaque jeudi no to zana réunion so ba fi to fanda to solo li non ke bozala réunion pas bino ou to zana réunion chaque jeudi to zana réunion na biso ke na ba musicien pe réunion que des fois ça qui va to bon ça sera lo ba kini na baby ça qui sera bien place ni ma bé non xil et ma voix l'orchestre Licaragua babina kinde une place ma bé to ça ni to bon ça chef donc bon to zana réunion na biso mais que to sangana ba danseuse msuste toi to zana te mais ceux qui danseuse msusu ya libanda to monika ko feli to landa na biso to landa to ya na biso premier à la terre. Premier Zalati. Sarah, na pour ça ba se retrouver ba ke na zana Sarah, na zana danseuse ya fali ipupa. Okobi de na biso mwa nzembo oyo zo beta mikolo ya loko. Eh wana ngai. Hein? Wana ngai. Wana pinjanga peso ko ni petit pe loko tali pensa. Okobi de na biso ngo sa biso bien. Ah. Sarah bonyo masakana. Pamotanga ebele epa ya Gilen. On a vraiment na Sarah dans Césia Fali ipupa na profito pe so mbote na ngai epai ya ba mbote na ngai bele epai ya Anne-Marie Dibenga motema ya Die Dibenga 5 ans de silence ba mbote na ngai bele pa mama chérie Anne-Marie Dibenga mbote na yo ebele yango wana ba mbote na ngai epai ya Fabulous Makanda Énergie Plus papa na Maëlys bambote na ngai epai ya Rexiel Kane mama na Keke bambote na ngai bele epai ya Freddy Mbukulu bambote na ngai epai ya Gilles Makengo bambote na ngai ebele epai ya Asma Kilote joyeux anniversaire Asma Kilote ya yo yango wana joyeux anniversaire Asma Kilote. Ah bon, on a Sarah. Just a secret. Quoi dans ce secret? Nicolo Cabo. Yango eboma baronti. Ah. Et il m'a Nicolo Raga. Kalate. Ah, Rabozo. Il y a un tokos. Il y a un tokos. Aïe. Mike Lokamba, mon boss, Mike Lokamba, au monde a s'arrêté. Sarah, merci beaucoup Loketo, na senti ka Loketo. Sarah, na 2017, je n'ai que ni o beta qui o cartona qui. Je n'ai que ni beta qui. 2017. Il y a président Robin. Nani sous. Le président Ouera. Nani sous. Tu honoré moi. Merci beaucoup Sarah, to comme na biso na fin ya émission na biso un mot pour na site na biso. Afrique Link TV, un mot pour na site na biso. Afrique Link TV c'est bien fort, ba minga à l'aise. Ta ba minga skamo boya kimia propre. Et c'est bien makasi. Bo continuera boye, bo ke di boso, musala mniki ndali boso. Te ke boya ba invité, ba oza à l'aise boye, et ça bien. Pe tolo ba pe malam pe ça bien. C'est nga to makasi. Si tu penais qu'il y ait des bosso, bon, quand on a été à lobby, bah fingi te bino bolandara likolo droit chemin. Merci beaucoup Sarah. Un mot pour fanatique de Bambo et bateau balinga kayo. Peut-être mon numéro à téléphone. Mouta pour ça bien à Sarah. Bah dérangement te. Mouta pour ça bien à Sarah à conseiller. À besoin bah remarque et ça la bien mais non bah dérangement. Bon, Bambo te nanga. On peut se le bosso na. Président n'a fallu pour pas. Ouais ça le Sarah Zala. Asa lo Sarah lelo que Sarah fait une place mon boy ata Sarah qui na munda munina sac mais ta bimiana moi soit dépensons et ça te faut qu'on batta sur de comment on futa be et Sarah yo et yo futa te pour la qualité et ça la soit plaisant la quatre présent ko toza ba mbote belé humela papa mo butu humela maman biso nana ketchup bafana tara mama bana moi c'est leader wa ibana ga yo wana nana ketchup bafana
nana ke choba fana kotoza ba mbote bele mama rumena ngoni mama lupang yo yangwana bosente ba danseuse na sota ba danseuse bien ba sa fali poupa et chef de sur Nicaragua Palme d'Or nani Fanima voix Ozeni Loketo tara biso to kanga wana fali poupa biso wana ba mbote bena famille na ngamo famille wangi na pesu no mbote bele wa fanatique na to bolinganga oya libana na mo ndingo tanga ba kombo te eze bele na bonya komo boye ko tanga ba kombo po boleki ebele makasi yango na komanga ko pesa bino tumbote na lela bino fort ya makasi numéro téléphone na ngana pesa te pona luka msusu ba te ba dérangement ne ça la paix bien ya dérangement ya bien siko bo pesa conseil plus 243 89 11 92 154 plus 243 89 11 92 154. Merci beaucoup, on a Ezalaki Sarah dans ces ya Fali Ipupa. Merci à nous sur vos occasions à la émission Nabiso à tout bolandra site Nabiso Africa Elengi TV pour s'abonner toujours pour s'akawana toujours connecté puis brancher la site Nabiso Africa Elengi TV. Merci beaucoup mon boss c'est Mike Lokamba mo poussé ya talo bon séjour na kuna na Kapa bisiko zali bon séjour na yo. Bamote na opc pa ya Fabulous Makanda énergie plus papa na Maëlys mbote na ngai pa ya Rixel Kane mama ya ma copine na ngai keke bamote belé juste anniversaire et pa ya Azmak Lote na Rissi mauvais tard que jamais ba joyeux anniversaire no ya wana Azmak Lote na Rissi bamote joyeux anniversaire no ya wana na bosente ma maman chérie wow moi pena ki na vanda pendant kimia nanu pona pena mbote ma maman chérie Anne-Marie Dibenga motema Dibenga 5 ans de silence Anne-Marie Dibenga motema Dibenga 5 ans de silence maman chérie ba bisou ya trop kuna na récit bisika ozali tokutani mbala sima la prochaine émission vous a toujours connecté et branché na site na biso Africa Elengi TV bisous. Africa Elengi TV site na bino ya bana mboka bolanda yango malamu eyambaka baartiste ya gu eyambaka baartiste malamu eyambaka baartiste veni